www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli, ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Pelé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Solution Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Voilà, bonsoir mandataire, bonsoir honnête bolingaka. La minute de vous, voilà, poto na poto meilleur de l'année, eux ça a bien plaisir. Et ça qui est un autre coup, toujours quand on a quatre makambo. Tout ça toujours un reportage de maman Nabiso, balbi maman Nabiso à Ewaso Catherine, où il y a ça un plaisir. Na artiste comédien, mais la première dame, où il y a Banda, ma solo et qui comédien maman Nabiso, Ewaso Catherine, l'autre ça l'on a pourquoi les lots. Pour rendre toujours quand on mange, visite, parce que tu as la soupe on a été, tu as soupe au kate comme ya maman Ewaso Catherine, de te rendre visite pour quand l'autre total la bon orchestre c'est belé le et bêta. Oyo kaka va s'appeler la maman Waso, orchestre oyo c'est la kangano plaisir et puis ba musicien ba comédien bazana pour na ko jouer pour ba bim comédien ba leleka ndenga ki comédien et le ngona balanda poto na reportage à lelo à suivre. Yaya na bakisaka boye. Soki ezalaki elambe batelaka. Awa na mboka na nga batu batie kombo ne lamba bazali lokola fumu pakeste pe asali succès na mboka makasi. Na kulutu na ye papa Wemba tala mobange na succès basalaki bilambe koki ko batela bangote pe batiki te bayembeli ya nzembo sapologie esuki wana te awa na mboka na nga basi ya kitoko basali yaya kende na kati ya famille ada bombole Jeannette Bombole azalaki mwasi kitoko na kati ya famille ada bombole longia mabe ezate balobi te biso lokwa to aka kitoko ba bengi papa chéri Jiben qui na leader amu Fuben ba pesi ka bakata na paki mbongo papa chéri Yemba Nzembo Jeannette Bombole mayele masilinga na komisoba na lelaka ya uye ngana kanisa kinzengu wane ko batela Jeannette Bombole e bateli etelelo Jeannette aza wapi na sama binde trouble moko akoti na minute o na mboka on a ko papolela ngopenza batu bebe surtout l'église na ko beta batolo lengwana na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital boniko e komi ni nyango l'idée a pété baby sibino o sikweza l'idée ya kanda Los Angeles fana na mbongo na yo soko yeko bamba na koboya na lobi fanda soki aza na tema meka soki aza na tema meka
na nzale mpaka ya Los Angeles tata mona yo azong semi biso tozaka idéologie na bino tala chrétien mwana na nzambe mo Kristo soki akufeli papa soki akufeli mama ayoki nzemo na bango ya ba Kristo nzemo na bango ya nzambe tala chrétien nenga azolela tala chrétien nenga azokwa na mabele yaya makambo nazoloba soki na kosi zwambongo na yo bomba na poche lananga bien oyana nute soki makambo nazoloba eza ya solo 100 francs oza nango na poche oye kopesa ngai tala mo Kristo soki ayoki nzemo na bango ya nzambe oya ba Kristo lokola kufeli papa lokola kufeli mama lokola kufeli mwana yoka nenga lelaka DJ tala mo Kristo nenga zolela na nzembo liwa kwa kufeli mama kobota maizalaka esengo kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mame waso mama banebele liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso ata ozalaki na bambongo ozalaki na bamoyen soki liwa eye titre na yo te lokola totikali baorphelin tala biso baklisto ya baorphelin soki toyoki mpe oya biso baorphelin lolenge mame waso atiki biso DJ tala baorphelin mame waso jipe masamba ozala bipapa masamba jipe tala sikoyo eloko ekweyisaka moklisto mwana na nzambe yaya tunanga nini bakisa lisusu nini tala mwana na nzambe moklisto eloko ekweyisaka ye soki aza mutetela DJ yakotela makambo
mona esi baliaki pondu madame evimi ekangami bango na mino bokanyisi esuki wana ten tala siko bakristo ya baluba esika bakwesaka bonzambe DJ Maluka tonda bakoli baluba toza wapi kutonda nkumba kutonda nibalela baluba tonda tonto jiwanyinga la panga baluba za wana ile mando ile mudugudu soki na kosi tenge na sanfra Mitumbeki makasi nkolonga makasi teo ayo nkolona ngayo bundela ngai naronga satana simi mondo kinga iko masasi teo ayo nkolona ngaye bundela ngai bamongo satana simi mondo kinga iko masasi mama ewaso ayo nkolona ayebaki musala ngai naronga merci bundela ngai naronga ah Jésus bundela ngai tala bonzambe ninge zokwe koro bundela katanyele na libura bankosio Nkolona ngayo bundela Burona kokata mutu mashete kolo bundela kaya jobe na koika kampiko ite apete bebisi nkolona ngayo bundela ngai nayo bundela ngai nayo Jésus bundela ngayo bundela na lobela kati bacha kono boko mbami balete na kosia mukolo naona na ni za kuese tango ya njala no nisho kosa siko yebele bwe na kopona banani banani Bambala. Tu comprends déjà l'ikangwango? Yaya. Talebe ma maman ndenge lali na kimia. Pona kati ya famille mwana kuluna zate. Yaya. Tala pe ba kuluna. Ndeko na ngai. Bango pe soki ba kufeli mama to pe pa. Kola basaba na kasafubu. Kaka le jour to uti ko kuna mama. Baboyi ko zonga ndako. Tala bango kuna na shaba. DJ, yoka ba dance. Mamu Philomene, shute pondu, fufoza kutatembe ya kushite. Eloko mbulo yo. Nakosi. Olasuki sana shaba. Tala ye kuna na kulora kimbuta na ti. Yoka ba dance. Merci Nzambe apambola. Merci Tombeteli lité à Kanamaboko. Tombeteli partialité à Kanamaboko. Nangai mule boyebi, na beta miziki yetu ne bakoko na basauta na basipela. Lokola boko tunga, lokola boko tunga. Lelo na yende kakona sana matile ya masima. Na kumpa na kana na moyeba na ngai mule. Na yepeni senere ne totika na mwana na wayembe. Bandai. Yeah.
Est-ce que c'est Mwezali? Bonsoir à tous. Soke c'est Mwezali, Gogola Mouninga Pembe na yo. Ok, c'est bon. Oya Gogola Moutoumousou à Makodia et créer problème. Nasepeli en tout cas, je félicite tous les artistes qui ont presté ici. Et ça est ma mère. Papa esquisse, le soleil s'élève où et ça couche où? Na beti bangoka kara. Na continue parcours. Banamira lissous. Papa esquisse, le soleil s'élève où et ça couche où? Na bikou façon comment n'a pas. Na bendi bango na bi petit. J'habite pas de cette côté. Na mona ngaba. Na progressé. Balaninga lissous. Papa esquisse, le soleil s'élève où et ça couche où? Nasi bango, boke tout na confiolo mide. Po nanga soleil bo tout na tima na po, na poto, na kosi. Applaudissez vous-même. Naebi kebele bafandi balati ba costume, babitala il est très wana oloba, po yo lati costume. Natanga te mukona kufa na cercle balati ngaka ve. Yeba ke yo mto sala na bureau, koko matron na bureau bela rhumatisme na kosi. Yaya na laissé moi na ona bimina libu mo mère na ngana tikolo me la libela mère na ngate na koli na mai. Et ça te go papa négligent maman négligent non. Babota biso 8 atabino moko. Yaya libosa meli libele. Yami balé yami sa tout 4e, 5e, 6e, 7e. Na 8e na mela na monyango déjà. Libela mère moko minoko belé. So na mena so microbe to na soité. Yaya bande konanga ya basi bande kwa mibali. Soki osala musala et banaka ke osala musala. Soki osala n'importe quel cop, bedela moi sinon anda ku ke na sala ka cop. Tomona ba recevoir rebele banda bula ba bombe ya basi na bango. Mais banaka so balali ba pongi na sando to mi beta portière. Na mona nde komo kwa recevoir alali na mombi abima atonga zongi poko. Moi ça tourne au son aka so sala wa no ba coup de meka. Mais mon comme ça là na sa ponga ganga ma tete. Abula beta portière nzo beta na tola moi si na kosi. Ndenge moko na ndeko na biso Evariste boyi sa patience o boye bien interpréter ba film en Nigeria. Mukol Moussa qui a interprété film en studio pour les calendriers menango. Mais assis qu'on interprété en son a parlé na tongo. Moi na eko yambaye papa eveni yebul na ye kala tiba casque na matoi. Tant moi na yambie abandi ko beta moi na so bouleta na studio. Oui mais na loba na yo na natika yo makolongulwa wa. Yaya, Boya Bissanga, Jésus-Christ a dans combien de papa? Yali Bosonan, Yami Balé, Lokuta, Jésus-Christ a 2 papas. Papa Nali Bosso, Joseph, Yami Balé, Blaise Liboula et musicien ton négligent en RDC. Ce qui t'aime Moutaye Mangoma tout Samuel, Nakosi, il est le roi, il est le roi. Oh, il est le roi. Oh, il est le roi. Basusu babenga kayo mwana Blaise Boula nakosi. Yaya, meto vandi boe, boe bisangai, nani aboma Jésus-Christ. Nani? Yuda, mutaboma Jésus-Christ, et ça mungu wa obotiang na bilei. Ce qui te met dimanche va embango na l'église. Wamilele mungu wa barakan. Bine eza ya pambateo. Nangolu na nzambe to komi. Bakongo. Bakongo bondi mate. Yaya. Lobi na
nazongi na pale na tongo na René Onoale langa na lali na matanga na ozonga na tongo mwana ayekola musanga ya bouger papa batinde biso devoir ngabi devoir ya ndenge nini na bi petit ngazana ni mona bi papa na bi na za unikima pona oluka mbongo ya maladi ya kolia na yo na sali mabe kena devoir et pas maman basi to bala ka manque sagesse na intelligence ayebika kolamba kolia moi ça sont un devoir on a koko sala ngote na kena mwana na sans état malil na vandisi na fungoli kaye botu na devoir ngonini alphabet français ba panzi ba lettre moi na zong sango ah non na bisi mwana longola e remplacer i mais chapeau ya i le mwana le kenge tana saki ba tulo na école na sali mabe Sia Kinkole Yamaluku Yamabuatu. Super des 3 enfants. Moi nanga liboso bébé bololo. Yami bale wakadugu yami satunde kajele. Naloba iba nanga ba bandara classe na 20 tabalukana mbongo. Est-ce que mabe? Yaya. Na opia bino ba différence. Yabana ba intellectuel. Le rôle à moi na ya jipe masamba intellectuel. Akeko sakana. Mais aoye la papa na ye réponse. Aoye les rapports. Moi na ya pomba pe yanke. Akeko sakana. Aoye na message. Otobengi na kombo ya rapport. Tala des rapports différents. Comme exemple, moi na jipe masamba. Akeko sakana. Azoya na message. Tala nenga yaka. Babulina muninga na eme. Tala message aoye na ngo tellement babana. Wana papa na jipe masamba temili bo sa porte. Bien sûr aimé. Et toi, tu pleures quoi? Moi je suis là-bas, elle m'a frappé. Papa n'est tellement intellectuel, elle dit aller faire, mais rentre à la maison. Mais t'as la moi la pomba la musique des gens mon assisté. Bien ma banga na maboko. Na nzoki sae. Surtout nini na sakana ya na botolinga mulangi na ngana gilet nanga. Yoka papa manque sagesse. Baluka na ketiki la bino bitumba. Yaya, t'as la différence. Y'a bolingo ya ba pomba, na bolingo ba intellectuel, na bolingo ba étudiant to bengi. Bota la différence. Ka yo yaka. Seigneur, mona papa ya kabelinga mbongo. Mais projet na ya linga comme député national. Nzambe ko kisa mokano na ye. Amen. Nzamba pambola yi. Soko sepe na mosala nzambe yako pambola. Simbelanga na yebi monteza. So sali erreur manka na longolo na groupe. Voilà na mon frère Morazua. Nazo continuer nanga. Hein? Na continuer. Makambo to sala na lola pesa. Ndenge yo kota ka stade of fraude ko pesa ka policier 200 na lola po fina bram 300 pour kota na lo. Seigneur, mon frère, Azana projet à kokende loufu, mes familles vont tailler ma bouclage. Amen. Ça la pour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler? Non, s'il te plaît. Non, j'ai à te parler, s'il te plaît. Ça fait un bail, vraiment, je te vois dans notre quartier. D'accord. Moi, je réponds au nom de Messi Mbomba. Vraiment, en fait, mon papa, il est député national. On a de l'argent, vraiment. Franchement, je te dis la vérité. Je suis vraiment amoureux de toi. Ah bon? Ouais, tu es amoureux de moi? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pars à l'hôpital. Tu n'es pas d'accord, pourquoi? Non, je suis déjà occupée. Alors, je suis comment? Non, mais je suis occupée, je suis avec mon mari. S'il te plaît, laisse-moi, je pars à l'hôpital. Je souffre la tête. Hein. Yaya, wana bolingo intellectuel. Est-ce que mon mien boit terminer yanke? Est-ce que yanke on peut se 2 minutes ou 3 minutes? T'as la différence. DJ, voilà ce qu'on yanke la coin, mais ta yanke en ligne noir. Tokei. Na fini émission na nenga mabete. Mais na suka mayanga nyakelo sa pasteur que ngana olula ina fini émission. Pasteur abenginga. Pourquoi finaki sero mission ici kanabi non pasteur? Namba fini mission ponga na za na bible te apianga biblia na ke sala copie na parler. Na sali mabe.
DJ Toleka. T'as la différence à ma pomba, n'a pas intellectuel. Voilà, il y a un coin, finalement, nous, on a décalé du musique. Petit moment. Bonjour. Bonjour. Yo, le ramabela ou du vacation. Oh, non, les cas de vacation. Yo, na beta, que bison a binoto kanate. Na problème, ni n'en remettre. Yo, na boma, yo. Mais tu n'as salué ni. Zana les, comment le nez. Mais comment on a dû bec mettre. Ah, alors, comment on a eu. Ah bon? Petit na koufio malbea. Il m'était, Yo, na beau. Sans grimace, sur la 5 numéro de téléphone, on piate. Merci Nasuki wana to bomba pona lobi. Merci beaucoup Tobeti Lisumaboro makasi pona leader Pomba. Tobeti Maboko. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Allons-y. Joyeux anniversaire. Nazo yokate. Joyeux anniversaire. Maman et Wasso les comédiens. Joyeux anniversaire. Merci pour la biche de Toko Kisimboula, ma collègue. Mais maman et Wasso 80 ans. Ça, c'est mon ami. J'ai grandi avec maman et Wasso. Yango Wana, pour on fait ça. C'est l'anniversaire de double corps. Corps est mort et corps est vivant. Comme vous êtes vivant, votre anniversaire. Comme moi, je suis mort, mon anniversaire. Ma bonne pour les artistes. Bana basi akini bozwa mayele lelo komona ye aza mukiawa lubio komona ye oye mabundi jokande bosi bomeri bachafua tout c'est que tout c'est pour vous attirer bon ezali mokona biso ba mama Sanja na biso ya mama. Mama ndi alali. Soke zaki tata alali nde tozolela. Tata. Pona nini tolela ka tata. C'est pas les tata qui a.
Zaki, la bonjour sous mon Dieu. Seigneur Jésus, quelle émotion. L'artiste est parti, l'icône est parti, ma mère oiseau. Repose en paix, mon Dieu terrible. Bana betu bonsu bamukasai, tudishangisha ikwate tukumila mama wetu ewaso Catherine. Njibikila, ANTPC wa président Masumu. Fondation Tokanisa wa JP Masamba. Bakosiko wa mama Nusanjo. Nisha Kakongo nenu bonsu, loai tubila mama ewaso. Na 1986, Gaina ina groupe maboke. Mama ewaso alubulanga. Mwana, tonga, kena wachita grasi. Munga oya, wajana lumana moke. Moshalo yoko silate. Moshalo yoko silate. Mitoto jai, lupe moko jala kokotika yako. Munga na tonga kiri tusulandana grasi. Kasi na mina pusano late. Nene na ye, mama rubinaga. Sika wende umikoki. Moshana tamba moke. Obena tamba moko mena kaki arijiri. Makomi singa artiste. Lero babengile papa enjange jange. Obena jira na bino. Papa mamoke na nini. Papa mulaki na bebe. Papa mulaki manganja. Naleli bino bena moloko na mboka. Lupa tukulela kabito mangai. Ukikili bota ndenge nini oh. Touta mabele. Tukosoma mabele. Touta putulu. Tukosoma putulu. Adieu mama Ewaso. Adieu Ewaso Catherine. Adieu
kopesa mwana oli oyo ya etike azwa mayele yango na okazio oyo nakanisi nalela bapapa mpe bamama oyo batika biso baptiste comédien elongo na tokanisa tosangani bongo mpona kolakisa mama na biso na baye bakenda motema patie bakende motema patie manatanana motema patie ingape ende motema patie mondial masirika mama bakende malambe tombe mortel et l'artiste ne meurt jamais à cause de ses œuvres. Oui, président J.P. Massamba, que l'Éternel se souvienne de toi quand tu t'es souvenu de l'orphelin et de la veuve. Nzambe nakanisa te mpona nini maona motema mpona bandeko na ngai batika biso batiki biso po ete bakufi tokundi bango me artiste akufaka te motema pasi nakanisi yo lisusu lipasa na ngai idole na ngai mwana mama na ngai nakanisi bino baye bato bokenda kotika biso motema pasi biza pamwa Merci, la Fondation Songrabao pour le soutien. Merci, Fondation Moïna Nzanga. Merci, Nato Kanissa. Fondation Blaise Kalati. Merci, CBC Mathieu Moubit. Ma comédien, ma Kanissi. Baneli, ma Monsor.
Voilà, merci à vous qui est là dans le reportage de Longo et Longo a célébré babi mon poussé à dans le bomoni on est tout manifestation de l'équipe à Boudoua lelo par surprise neni ba comédien ba rendre hommage na maman na bango et waso balobi et waso o SBCM bisonné tout merci na Jomas Masiki ta jeu qui to kopemele arrive au cœur tout Mitterrand aussi posa tellement ebele makasi ba félicitations ya begonia ne ko sukoba la calamité to kutana mino na reportage ya lobi bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a mboka partout vous a congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P à congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est belée, il y a congolais P à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso babozone sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babi non, to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a bah congolais, bah africain, vraiment comme ça les gens la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, bah chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, au Canisi Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la pour la Nakati. Et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, votre team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez Sepela TV.